Ndeko balandi vous comprendre que nous allons accompagner les deux monsieur bailler ko assister maman Micheline comme tout l'accès de la image autrefois que tout ce qui est hôpital mais tous aux en caution tous aux en deux autres examens pour que ba interné oui puis qu'internement qu'on a soin naïe surtout soin les appropriés les a moins spécial il fallait quand même que c'est un pinza les surtout continuer que c'est un bino kaka aide parce que ça là nous les bandes délicats car mon ça les a mon laï makasi alors bo assister biso avant appeler ça papa lilo maman mon kena tout nana maman Micheline le bien meka qui comme la moi qui si maman Micheline bonjour. Bonjour maman. Ça va quand même? Ça va quand même. Lobi olala qui? Lobi na lali. Na lali pe na tungsi. Ola mukito tungsi pe. Na tungsi te. Ola qui fait quand même? Lobi kanalié. Na yo lala mbala moko. D'accord. Toujours ba solution. Mambo etamola bien. Bato na no ba sunga que la fois passée ndé to meki na hôpital ko bana ba ona nzamba pambola bango. Abaxela bango ebele. Naza mwana na bango nazaleki. Nazo félin de père et de mère. Famille basundo la biso. Nazo nyoka makaka na bana. To usbe ko mona bébé libanda. Ba papa pe mi balé baye ko mona yo zelo yo ka lo bani ba ko bazana tshela au micro. Na tshela au micro baye ko tala yo ba papa mi balé yo. Na tshela au micro moko. Moko bango comme ça pose na liberté ko loba. Papa na bandi na bino bonjour. Bonjour papa maman. Boye ko tala maman Micheline. Oui, biso tozali fondation ya maman Yuyu Sundi. Les fondations les amis de grâce. Ouais, to lo bana biso libanda mais au peut-être moi lo bana maman de boye ko tala ye. Comme ça to bima libanda pour na lumière ils ala bien reposer bino ba question ça. Bon pour la maman to ye ko tala ye pour na to mona ki na ba image ndenge azali ko bela. OK. To mona vraiment je souffrir makasi. Alors maman Yuyu amona ki sala ki pasi a délégué biso to ya ko mona e to tikele moi quelque chose pour na isunga. D'accord. Merci beaucoup papa au koko le baksape di lo papa. Merci beaucoup na le bopé singai. To sana kati ya mulingomba to benga les amis de grâce. Eza pona kusunga bato ya zana pasi ba orphelin ba veuve ni comme tout ça qui yango comme on les amis de grâce et kela makina mama moko ya biso comme na mama Yusundi ya zana Bruxelles afanda na mboka poto mais liso na kaka pardon azana Paris ye lito ini toujours na mboka na biso liso ni na mboka na biso ndi amona ki situation ya mama oyo na image ndi abenga ki biso délégué biso to ko mona ye ndi to ko tala lelo pour la situation zana yango. Merci beaucoup fondation il y a de la grâce hein. Il y a maman les amis de grâce. Les amis de grâce maman yu to que le belango libanda pour notre tika maman a zoatan en coupé merci beaucoup ça la geste na bino le temps biso ko to que libanda pour na robeta lisolo mususu. OK. Merci. Bon maman yu a délégué biso atina ki moi contribution na ye avec moi contribution na ye pour que tu yeba na ko pesa ye. Maman moi loko maman Micheline to kanisela kiyo à partir ya maman fondatrice na biso maman Yusundi monaki ayokaki mawa lokaza maman Moboti aza maman ya mawa maman ya bolingo ande tindaki biso to kotala yo to komona yo to maboko pamba te to na mwelo ko esunga yo mais moko mona yango mais to tikilo na maboko no kamata yango yo. Merci. Bongo to pesi yo esalisa yo na baposa ni suzana ngo menzambe ya batela papa mbola yo. D'accord to bima libanda bande ko balandi pour na to meka moi li kobeta moi li solo il y a fondation les amis de la grâce bon toya maman Micheline lobi maman Yuyu la fondation Zamba pambola maman Yuyu na moni yango Zamba pambola ya bakisele belé nenga sunginga
azanga te nakena nikosolola na bata fondation mpo tokozongela aussi donc bandeko balandi bomoni fondation les amis de la grâce ya maman Yuyu baza na biso responsable awa na Kinshasa bazali na biso ensemble napesi bino mbote papa bino boye kotia loboko na mosala oyo tozali kosala kobelela na bandeko nyonso ya mokili mobimba mpo bayeba kosunga bao baza na Kinshasa baza na pasi parce que boyebi ke pasi etondi mboka liloba ni boko koloba na eta bokuteli maman na eta bokuteli bébé na ye aza na pembeni na biso eloko ni boko koloba. Merci beaucoup maman na lobo opesi biso en tout cas esali biso pasi makasi parce que ye mon maman yutanga monaki image na télévision esalaki pasi abengai non président vice président Zadio koma rapide kuna yona RP bokende comment la situation za kuna bomika ko aider maman na moi quelque chose et ça l'a bien yango antoye bet biso moto sentir que oui maman vraiment ça souffrir ça belle. OK d'accord pour ta maman awa na bébé yeyo aza pelipeli na biso. Merci maman pour na lobo pesingai impression nanga ezali pasi mawa au mona eta na kuti ya ndikumo sur afandi esali pena pasi na mawa donc toye kotala ye na cadre ya bolingo babengi amour du prochain parce que yango nde nzambe azosenga biso eloko ezaki moto nde yango wana bolingo yango nde soki ezosalela yango nzambe akopambola na yango alors biso les amis de grâce toza na cadre ya babiloko wana babengi bolingo alors mama lokola amonaki image wana na télévision nesaki mpasi nabengaki biso wana Kinshasa aisi soboki etala mama wana yana toye kotikama eloko mpo esunga ye parce que leboko moko kaka esungaka te mandambo toye kotikela ye comme ça esalisa ye azwa mwa soin na oyo ezangi ye moke na mbongo wana esalisa ye. Je crois que oyo ezali kosuka te bokocontinue na biso ti tokokoma na suka ya traitement ya ndeko. Normalement tokolemba te nzoka lemba mito loka tosi mokumba yango oui tokocontinue tokomati na suka soin na biso ezali abika soki abiki tokontinue suka famille continue kaka c'est ça la famille donc déjà continuité kana continuité mais soin na biso ne abika tokoza na ye kaka tokontinue na ye toza na ye kaka ensemble toza elongo on est toujours ensemble oui azolobiko na ye azolobiko na ngo existera depuis combien de temps fondation na biso bon ça fait toujours qu'il y a 2e année toujours la action déjà oui tout ça la action to kindaka na ba orphelinat to kindaka na ba église vraiment tout ça presque partout ya wana ndelo tonto loba loba suko ko loba ni loba suka nzambe apesa biso kaka makasi apesa biso makoki lisusu ote to continue toujours kosunga kaka baninga tout ça ça ba été baza na passe na cadre ya mon prochain ba 20 ba orphelin et na batu mingi baza ko souffrir batu mingi baza ko souffrir mbongo soki ezaka pona yo moko ezambala mute mbongo soki ozosalisa mpe baninga nzambe pa kopambola pa kokansela yo donc vraiment faut amour du prochain yango eleki nyonso bolingo yango wana nzambe asengi biso nango nasengi maman Yuyu merci énorme na ayoki kaka jour ka moko deuxième jour déjà ça quelque chose toyebi que vous allez accompagner biso nanu tokomite nanu tokokisi yo nyonso hôpital esengi te mais merci déjà na pa obozali kosalela biso likambote merci tokutani mikolo mosusu likambote nzambe abatela biso katomona na lisusu abomba pe papa pe soka kozala liloba moko akosukisa topa liloba ni okokoloba bon liloba ezali kaka ke biso toali fondation les amis de grâce tozali wana mpona koede bato oyo baza na basituation ya badifficulté neti baorphelin bamama baveuve toyedaka bango neti na ka oyo yaki kaka moko eyeli biso kaka briske mama ye moko amoni image na télévision esali epasi abino bokende kuna quelque part bokoyede mama wana mwa quelque chose pour kesunga ye yonga toye donc c'est ça. Merci beaucoup. Donc bandeko banandi ba ebele batunaki ngai bébé yango aza wapi na kina lakisa bango comme bébé yeyo bato so bando tuna bébé yeyo tu regardes comme ça bébé yeyo azali donc tout ce qu'il y a comme besoin de bébé ozana bilamba ba bébé ozana ba berceau to na ngo besoin pour na bébé o donc ça peut ka moyen pour soutenir les sous maman na ye ozana miliki ozana mai ozana biloko nyonso ba pesa ka bébé il y a âge o ozana 8 mois c'est ça hein ozana 8 mois donc vous pouvez faire quelque chose pour survie à moi na oyo akola mala moi azala bien tous on est derrière nzambe akotika bisoté derrière la caméra c'était Junior Mbouyi na ye tous ensemble jusqu'à ce que nous trouvons une solution à ce problème. On se revoit très prochainement, sinon abonnez-vous et partagez. Bye bye.
pas ça, nous avons tout comme l'entour, nous avons une solution, maman n'a pas de bébé. Pour traitement de la bébé, $1,500. $1,500, tu reviens comme ça, tu as